Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na balandinyo surtout ya chaîne Nabino Bolingaka mingi la voix céleste wana déjà nazomona ba mama nangai na poto na Asie na Océanie pe na Afrique mobimba balobi siwa mbanza nzambe ya boye tokozwaye wapi Alvin Beya sir naturel patron ya la voix céleste en tout cas bisika ezwami yo basalam ebele ezali moko oyo bolingaka mingi vraiment obo mesana kolanda ye ndeka na ebisaki bino en tout cas vraiment na zongi mobimba na la voix céleste na bakido bano kozwanga vraiment 5 sur 5 à tout moment na zana ba actualité en tout cas vraiment na koleka na plateau oyo pour que to sola kama kambo etali politique po bande ko ebele en tout cas vraiment botuna ki mutuna bolobi mais la réserve okenda wapi la réserve yeyo yo pe muto tuna ka mutuna la réserve akenda wapi yeba ke plateau to futela ngombongo poto leka soko tindi contribution na yo ezala pe mingi ezala pe bien makasi pe en tout cas vraiment na pesi ba bonne guérison na moko pe bolingaka mingi mikolo no so ça fait mbai bozomone lisusu te ndeko na bino antibal Moïse Maoka ba jour azo lekate parce que santé etungisamaki yango moni biso tozawa na plateau pona ko pesa bino ba actualité na temps réel na lobi toujours bo s'abonner massivement na ba chaîne na bino bolingaka mingi la voix céleste lelo toko solana bino nini en tout cas na lobi vraiment lelo fozwa stylo na bic parce que émission o ezali émission ya vérité na bibe zwa stylo na bic lelo a na kobimisa ba vérité de la réserve a kobimisa na lobi bien ba vérité bokanga déjà ba point nanga auto ko développer ngai na bino bomoni classe politique ya Ndeko Kabila FCC basali déclaration par rapport ya tentative d'évasion na prison centrale ya Makala bango bazoko accuser régime en place pe gouvernement actuel ne bango bazoko accuser toko développer yango pe pe toko développer les sous makamunini o esalamaki vendredi na prison centrale ya Makala le za samedi donc vendredi na prison centrale ya Makala après fui na kati ya ba chambre ya ba détenu toko beta masolo a biloko nini pe bazwa ki kuna na kati toko sola a pe na coopération ya RDC Chine na makambu etali ba munition donc na sur plan militaire toko sola ngo pe a pe toko beta muke makambu ya est bo comprendre na moment oyo toza wapi pe ekosuka boni na lobi toujours bo s'abonner mais yambo tokota na mama na muzindo ya information oyo na kumbeli bino pour bo comprendre mai ozo le kana kata République démocratique du Congo na kotanga d'abord communiqué ya FCC après toke na développement c'est parti na premier point. L'FCC de Joseph Kabila accuse le gouvernement central d'être le premier responsable du drame de Makala et dénonce des conditions carcérales dans cet établissement. Voilà communiqué, il y a FCC nde basali yango awa sikoyo tokena bino na développement pour bo comprendre ba intégralité to bo comprendre muzindo ya mama na likabo na zongi mukie sima na époque ya Ndeko Kabila oyo agiraki moka oyo d'abord peuplement il y a prison centrale, il y a Makala et il y a une époque, il y a Fatih Betonte. Ce qui aujourd'hui construction, il y a prison centrale à Makala depuis Babelge. Je dis bien depuis Babelge. Nebatonga, prison centrale, il y a Makala. Nombre au Babelge, batikala ki bicho.
na prison centrale à Makala, effectif fallait 1500. Pas plus. Non, c'est 1500 détenus. Mais les lots, to comité na ba 15 000 prisonniers na place, il y a 1500 prisonniers. Bande ko ebele pe bande ko ya FCC bazo ko accuser gouvernement central azana base ya likambo. Yango na zongi mukie sima pour comprendre la réalité. Pour tout le monde ndeko aza à quel exil forcé à partir de musika a comme ce ko tindika ba poulet na ye. Ba poulet na ye ba banda koloba ndeko mandefu a comme tindika ba poulet na ye ba sala ba déclaration puis ba sala ba communiquer ya ko accuser gouvernement en place. Na époque ya ndeko Kabila prison il y a 1500 personnes époque ndeko Kabila to komaki déjà na ba 12 000 détenus. Bon vérifier information on a juste to komaki déjà na 12 000 détenus. Oh lelo oh bango babala tsabuzoba et pas mo konza mboka Fati Beton. Mais na époque na bango ba monaki te que prison il y a 1500 personnes et commis na 12 000. Oh lelo oh tozo nanje na 15 000. Na époque kaka ya ndeko Kabila biso no surtout toyebi ba réalité ndenge nini banda okanga batu arbitrairement comme ça kono boka bango na prison centrale ya Makala. Lelo o tokoloba même moi ba magistrat o lelo basali basauta ko sala déclaration contenu ya ministre ya justice par rapport ya ko pesa mo ba mesure de grâce na quelques détenus o ke ba akutaki na kati ya prison centrale ya Makala. Bali na bango na ba dossier te abandi ko bimisa bango po amonaki pesa surnombre oh lelo bakomi kofunda to ko accuser régime actuel. Ba magistrat o tozala bango ti lelo balika ba magistrat oyo ba travailler na époque ya Kabila pe rôle ya ba magistrat o lelo obozomona esali même désordre na kati ya prison centrale ya Makala. Rôle na ba magistrat zalaka nini et puis belé wana comparité ya batu mususu ayebi na ye ko exercer pouvoir magistrature mais tellement mboka na biso ekendaka na voie ya cop bakomaki soki bazwi dossier na bakozwa yango ntango baotala partie prenante bakozwa dossier babi te ntango basambisi esili bakozwa dossier babino te tozwa nanu moto tokende kobomba. Donc prison centrale ekoma elokola kasho ya bamagistrat bake babombi mutu kuna. Après kobomba mutu kuna bayebi ke bakotia pression na famille bayebi ke mutu no sabangaka Makala centre pénitentiaire centre de rééducation. Do mutu abangaka yango famille ekoluka mbongo na lombangu pour que ba ko résoudre le problème. Okomona un magistrat azana 15 chantiers mais ce qu'on tali salaire o yazwaka na babiloko yazotonga ezobala na te ndo moni wapi ba magistrat bakomi kobalukela mutu oyo aye kozongisa vraiment justice na biso na place oyo esengeli Constant Mutamba oyo la komi victime voire même balika kutuke. Donc balongole na mokili do bamba bikomise ba misala ki baba nzambe do balongole na mokili. Or mutu longola ka mutu na mokili ezali le Dieu tout puissant. O bomona ki bino sobolandaki bake ko empoisonner bureau na ye mobimba. Malheureusement Dieu est bon. Yemo na bureau pe akota kite pa alaki te. Do soka alaki melelelo oyo tonga to beta lisolo mususu ya ministre mususu ya justice. Melelo tozomona ke Congo e ana dei to perdre un avant centre ya makasi oyo Fati Beton banda kala abanda kozela koluka. Par tozona biso ba ministre ya justice mais oh cette fois-ci en tout cas biso no surtout tozo jeter ba fleur. Bien sûr nanu a commis vraiment te
na place ba congolais bazo zela mais déjà na ba effort oya zo sala en tout cas ba congolais bazo saluer yango déjà même ngai moko en passant na PC vraiment ba félicitations papa Constant Mutamba continuer na lire wana et ata batu mususu to ba prédateur bazo sepelate mais yeba ngo peuple congolais azo peso maboko pe nzambe likolo o asala mokili oyo en tout cas vraiment akobatela yo yozape incoufamable comme Fati Béton sikoyo awa na bandisiko kokota na muzindo po bo comprendre awa complot basalaki biso basalaki déjà complot na mboka pour même ko renverser pouvoir en place na kwa sabino bato bele bazo comprendre te eloko esalamaki dimanche et lundi et salamaka donc disons selon plan na bango et elle a dit ba ciblaki 3 prisons ya makasi ya minene selon projet na bango ba ciblaki prison centrale ya Makala ba ciblaki pe prison ya Nolo et ba ciblaki pe prison ya Angenga boyi ba prison la nyonso tu wana no moni wapi ngambu ya bato balingi Congo évoluer te no moni ba ciblaki ba prison pour ko créer trouble ya makasi débandade mboka ekota na kawo pour que tozonga na oyo bango ba préparer pe oyo bango bazoluka nini il faut tokende na dialogue or est-ce que dialogue et que ko salama na lolenge oyo bango bazozela to oyo bango bazoluka to monaki awawa na époque ya ndeko Kabila l'homme de Kingasani Yasuka Mandef Hippolyte Kanambe les loba désordre noso o ezo salama et a biloko oyo bango si ba préparer yango déjà avant le ba que tout tika pouvoir oyo mais le kola mwana ya mboka de père et de mère a gagné challenge oyo en tête na mboka toko kotsa nkoko so na mboka pour que ye a réussir mandat te to a réussir ba kenkena na ye te pour so a réussir bango ba kozala effacer na scène politique yango bozo mona premier mandat mokonzi ya mboka eke toujours na ba turbulence ba bundisi yango par-ci par-là ba créer pe ba kisi dose ya guerre na est pour que moi mboka de père et de mère ako servir vraiment comme il se doit te ba congomani pour ye o alakaki na ba congolais ki akosala bango ba millionnaire et ba congolais ba kozala na centre pe ba congolais ba ko retrouver sourire lelo oyoyo ngambu ya FCC bali komifunda ke même bango pe bali na kati ya masolo oyo ya ko déranger pouvoir en place awa na lobby bo s'abonner massivement na bémission no bolinga mingi to komi wapi totoloba te na lobby toujours na kotanga ba liste na bibe na kotangela bino ba liste ya bato yo déjà o ba tie maboko pe o bazoluka batia maboko donc yo soko koti ko zapeto no lande mishoti na suka liste za mulai to landa kibiso moko ministre ya justice asengi bakanga directeur ya prison 2 bakanga antenne ya ANR ya Makala et 3 bakanga mutoyo asekirizaka makambo etali lotilik na Makala bakanga peye po moment ba événement et salami bokomona ke bu bakati courant et kati donc ezalaki kumoko bien planifié et bien préparé courant et katani
n'habite pas ceux qui résident sur le kata imai wana na yebi pété donc ba kati courant moulili ekoti allez bango ba bandisco na opération maintenant j'ai vite compris na mayele na ngai parce que baloba toujours mutu akosala o mabe yali mutu aza musika te yali mutu aza noka pembeni po ayebi o malamu donc batona déjà bakota qui déjà na kat ba do misala ki lokola ba prisonnier ils n'étaient pas des prisonniers mais basala qui déjà le combat ko ba prisonnier pour na ko préparer coup na bango et ça ezwa ki temps ba préparer coup au bomoni scénario no so salami na prison centrale Makala ils ont pris du temps. Faut me poser cette question, pourquoi directeur il y a prison il y a Makala Hakimi? Donc premier danger c'est directeur il y a prison centrale il y a Makala Hakimi Ponani. Donc ayebi déjà eloko ebanda ko salama. Mais ngana lobaka toujours boy. Ya mona kota na muzindo wa makambo. Omoni nzambe oto sambelaka alingi Congo. Bien si moi ba divergence politique na biso. Mais nzambe alingi Congo bien. Donc alingi raté danger et na Congo. Tala ndeti boy. Virus moko utuko déranger biso awa. Mais okomona ke nzamba sungi biso vaccin ezwami. Donc nzambe asungi ba congolais vaccin ezwami pour na soin to bénéfice ya peuple congolais. Awa siko na keika kana kati ya prison centrale ya Makala. Wana maintenant bateau baza sur place ba détenu ne bazo benga. Tant Constant Mutamba a lancé banquette, il faut et salama na prison centrale à Makala pour na ko kanga raisonner surtout wana do bandi de mafieux au bagay ko saboter pouvoir en place. Donc on est donc le ministre il y a justice et ça sabotage. Il y a pouvoir saboter pouvoir en place. Et maintenant na kati ya fui banda ko sala. Bon na ebité omoni biso awa na Congo to faka ba réalité moi mingi. Omona batindi batu na service mususu. Basala makamusu me bango biso to sala toujours débordement to débordak. Bon mona ka bino mo soki ndeti même la police na biso. So ba pesi bango ndeti onote bo kita place songolo pakala. Bo panza soit babiloko ezali pemeno ezo déranger hors république. Mais comment na bango basala toujours débordement. Na vendredi kaka oyo ucholeka oyo. Fui et salami makasi na prison centrale ya Makala. Do bazo kota chambre par chambre. Pour la banquette. Mais ba détenu bango moko balo ba ke non, ba botoli bango ba téléphone. Et après qu'on botte le téléphone, voire même bah vivre na bango. Donc je parle de vivre, vous comprenez déjà les termes. Donc bah biloko na bango akolia. O banda ko bomba sote na ba congélateur. Donc tant ba zo congélateur, ba zo na biloko oyo tsaki na congélateur et bimi ekei. So faut tout na ekokende wapi. Posez maintenant la question, babiloko obango bazo zwawana obazo kenango wana ekokende wapi. Ben si bozo sala banquette. Enquête c'est ni ko robate que ni tozo sala banquette na kati ya prison centrale ya Makala, c'est pour na ko détruire encore. Prisonnier ba privé kaka liberté. Mais na kati ya liberté wana na prison to prisonnier. Moi mesure de grâce ya na kati ya alaka. Pour son mesure de grâce na kati ya rakate metokuta kate na kati ya prison TV foza na kati batu musuba za na ba chambre ya VIP poto mona même na prison au mona mutu musuba za na kati ya chambre ya VIP de chambre ya luxe oh tout de son avis chambre luxe donc c'est que faisait na climatiseur na kati do azana est prisonnier mais on vivre le quoi prisonnier té le quoi ba personnalité ya gouvernement. Ce qu'on awa
ngai nazo lancer pe même message na mokonzi ya mboka. Tomoni ba désordre oyo et salami mingi. Pezo continue toujours ko salama ko senga na mokonzi ya mboka azoma ba mesure moko ferme parce que mboka esimba makana sécurité. Soki sécurité za malamu na mboka, omoni ke mboka ko tambola bien. Quand je parle na sécurité, na bimi na libanda ya justice te. Parce que même likundi na biso ya mboka, o ba bengi constitution et lobi ke la justice élève une nation. Soki justice na mboka eza ya bien, yebaka nyonso ekotambola malamu. Mais soki justice na mboka na biso eza mabe, nyonso ekende pe na phase ya mabe. Siko bandeko na biso oyo ya FCC bazo ko acquiser pouvoir en place. Ko bango moko pe ba fuba mituna na congolais oyo kolanda ngai. Na époque na bango basalaki nini o ezalaki na bénéfice ya ba congolais. O lelo bango bakomo ba ke non, il faut tata ekolo lokola makala se tondi esengeli batonga ba prison mususu ya sika. Maintenant, il faut poser maintenant la question à l'époque na bango batongaki combien de prisons au bango batongaki. Parce que prison kaka oyo bisto yebi ke baneko ko sala peuplement awa na Kinshasa, c'était seulement prison centrale ya Makala. O ezalaki na nombre ya 1500 personnes oyo to komi lelo on a 15000. Mais ya moto koma na 15000. Qui n'a combien? C'est ça le problème, il faut poser la question. Tout le monde est prison na biso. Et bien là, c'est la matin, nous sommes coufi na l'étouffement. Il y a un monsieur qui est balle de la bête moutoumassa, la police est yaki, ils ont mis à bout pourtant. Non. Mais si quand on senga boye, quand on ministre de la justice oyo à lobby, on senga vraiment likambu oyo. Il y a tentative, il y a évasion. Na prison ya Makala, il faut balande lango ba congolais ba trouba na lumière na likambu oy. Parce que landi même ba chaîne internationaux ne bazokoloba. Donc pour comprendre que et akabali moko déjà bien planifié, bien préparé. O bazo luka ba acquiser pouvoir et en place que vous gérez mal. Donc bazo même biso na angle moko o ke to koma ba lo ça va cette fois-ci, il faut bon vendre siko autour du table. On a toujours dans le poteau, on nous force la main à dialoguer. Donc COP pour les années sur la communauté internationale, Union européenne COP na bango et aline bongo. Donc token de toujours na dialogue. Voyons moi aussi ba fungola ki déjà. O so bazo mona ke position mboka ndenge zaleli dialogue ekosimba te poto kei déjà ba to sali ba dialogue ebele na mboka o ça n'aboutit à rien et ils ont ça kutu biso sima. Mais d'abord quand ba bazo ko invoquer même ba ndeko musu ya opposition bazo ko invoquer non, dialogue c'est très important pour un avancement ya mboka. Dialogue et ça li mabete. Mais bon ba mona kati ya dialogue na position o mboka ezali. Et ko senga misolo ebima ebele lisusu. Parce que y'a ba parti mususu o eko uta musika. Même ba médiateur ba ko uta musika o ba ko ya. Eko senga mbongo ebima ebele. Si le temps na moment o ba congolais ba zoluka le ventre d'abord. On va le ventre enfamé na point d'oreille ba congolais jusqu'à présent ba zoluka ne vie sociale ya kolia libumu. Mais oh, bango bazo la biso ba théâtre tokende susu ko dialoguer. Alors dialogue wana ozomona ke ba imposer biso kaka na batu oyo bazo luka ko déstabiliser mboka. Bazo benga même faut Kabila zana na dialogue wana. Ba Fayou ne parlons pas, ba Moïse Katumbi ne parlons pas. Et Paul Kagame oyo aza agresseur na biso azos yepe fo azwa part ce que tozo yebate.
mboka oyo Congo tozokende nango na position nini yango moni ba Kongomani balobi te la réserve loba nanu makambo dialogue esalama te tata ekolo na kati ya vision na ye apesaka réponse na ba Kongomani o ba Kongomani ba ikoluka Kongomani aoluka ne makambo ebele te Kongola zoluka biloko ebele te Kongola zoluka zwaka soit bien atanga bien alia bien c'est tout c'est ce que Congolais cherche Kongola zoluka ba tebele belé te yeza position que il faut alia bien atangi bien azui soin bien ce qui kaka ba répondre na tante ya ba Congolais nyonso tout omoni ke ekosala avancement même ya mboka jusqu'à présent na yebisaka bino Congolais ti lelo adefaka lipa oyo ba mboka mususi ba pesa déjà solution na makambo etali biloko ya kolia bango bakoma so koluka nde ko créer ba technologie ndenge zo bimebele faut bazoluka nde ko créer ba mboka ebele na pesa exemple mo muketo ala kana ba Ethiopie aw kaka na capitale a bazo tambola par-ci par-là bazo senga lelo ba Ethiopie to ba Ethiopie bazalaka susu te bazonga zonga na bamboka na bango lelo ka moko oyo bongisa mboka na bango Ethiopia comment biso to kokozo ba exemple wana ya malamu te ba exemple ya malamu ne esengeli biso RDC to kopiaka epe to pesa yango na peuple congolais parce que même ba yo biso to votaka bango po ba servir biso po ba mi se servir te mais ba servir peuple congolais mais bango so ba komi kuna ba koti kuna ba bosani peuple congolais ba komi comme se servir nelo ko ezo sala mpasi pe mawa o moni biso ba congolais ti lelo tozo ebate donc Congola koma botala bino mo mona ba mort subite ndenge ezo sala mais ezo sala pasi biloko ebele oyo ezoboma ba Congolais kaka Congolais zo raisonner trop donc tension hypertension do so kena hôpital okuta hôpital ezo tonda pona problème nini ya raisonnement wabino sto yebi raisonnement ekumbaka mutu na phase nini ya raisonnement ekumba mutu na phase nini na angle nini musisa mutu ekokatana na sibino clair musisa mutu eusani nini ekokatana. Ce n'est pas normal. Alors, Batika Tata Ekolo calmement à travailler comme il se doit. Cette fois-ci, na mandat oyo, second mandat oyo mokonza mboka. Apesa ba Kongomani oyo bango ba ili koluka. Na ebisi bino na suka ya émission oyo na kotangela bino ba kombo ya batoyo bekolo donc Costa Mutamba zo blagete. Peut à mettre en garde na ba magistrat machiavélique ba magistrat ba bis na yine ba bis bo comprendre ba bis ba magistrat ba bis oyo ba lukati cop et continuer kak ne bango wana Costa Mutamba telemeli Peaza clair ya kolobake magistrat non surtout oba kozwaika na faux dossier pitié zate ne ba jonker obanda kala to banda ko luka yango wana donc akititi na ba OPJ donc mutako percevoir sous mongo boina maboko alite wali OPJ ozo ko attendre batu parti o eza na infraction et sengeli okatela bango quittance pe quittance oyo okatela bango et ça va monter moko o imaginer te il faut tala na buku pour infraction surtout ba mandre ngo ba koma ya kana buku po ba kongomani peut-être boye ba ka ba droit na bino te nazor bezo fungula bino misu boye ba ka nde ba droit na bino te soko yebi droit na yo même na ba sous-set wana ba osakana na yo te. Omona nani OPJ a opesa mutu amende 100 000 francs 200 000 francs na likambo o mutu a salite
mais aya pesa ngo manda ko pa ebike tant ba ko discuter mbongo na ekota ngo na poche na ye parce que Constant Mutamba na système moko mbongo feza la canaliser na trésor public ne place bazoluka ko liminer ye bazoluka mutuna ye doit mono ko aye ko bebisila bango cop là je vous dis aye ko bebisila bango cop yango moni bona ko senga sko na ndeko Kamere président assemblée nationale na sama lokonde na Sénat esengeli bosunga Constant Mutamba boko sunga ndengeni il faut bo convoquer plénière bo pesa Constant Mutamba pouvoir nyonso tout sur ba magistrat bo voter yango na kati assemblée pour que azala oyo na protection peut exercer pouvoir na ye comme il se doit na kati ya vision ya Faci Beton Mukwatombolo. Là bazo sinelenga na sima ngonga na penge malamoko deuxième point poto kita to moni awa ministre ya défense Guy Mwadiamvita a signé partenariat de coopération militaire na Chine. Donc awa tozo ko valer sous ba faste tozo bomba li sous te et comme sikoyo ke total sachiko que cette fois-ci Rwanda soki ameki tozo takeye. Donc comment que est-ce qu'on a phase wana to oyemoko apposé. Parce que ya wana mona lokola RDC ali faible. Ce qu'on a kati ya basis wana pe na kati ya coopération wana il y a 9e forum Chine Afrique babazaki mingi na ba pays oyo et ali déranger na ba menace ya ba occidentaux. Alors coopération to signé bango coopération militaire. Oh avant Makambone Salama bomonaki une forte délégation ya Russie et ya na Chine ba beti masolo président ya Chine na Xi Jinping ya pas président Chine na président ya Russie ba beti masolo ndenge nini ba ko sunga Afrique même sur le plan économique vous voyez déjà que 50 milliards de dollars il faut à la détecter na ba secteur africain pour que ba s'occuper makamu état même comment voir même économie ya bamboka na bango pe na makamu no surtout ba ezali touché pas na bango ba ko résoudre Chine yemo ko bimisi un grand montant un grand somme wana pour na ko aider ba mboka ya Afrique parce que coopération na biso ekei na phase mibale. Première phase sur le plan militaire donc nenge zawana même Chine ne bomoni bongo akwa ko tia ba magasin na ye awa ya ba armement. Donc magasin ne aya ba armement RDC maintenant ba ko sunga ye na ko ba terme moko simple que moins réduction ya ba prix par rapport ya ba munitions. Pour tout moni a berere bele salami na est kuna na baiki na ko tusha ngoma muke pongonge komi na suka moi est bo moni bino place nini ba yi MVT baza toujours kana fizi oyo ba vandi OK bazoluka toujours ko avancer malembe pour ko sa mission na bango bazo discipliner ngai ngonga silinga mais rester toujours branché les missions oyo nazo zongela bino pour que natangela bino ba liste ya bato bakangi bato muso bakangi so na tangi kongwa na yo mo talanga na ndako ko ganga mais balobi TV Zangonga c'était votre humble serviteur la réserve de DPS Gelo Samba Konekong mon numéro plus 243 81 35 68 006 plus 243 81 35 68 006 je dis et je vous remercie.